Tozosala likambo monene kutali lokwela biso depuis le 20 bokabwani ya nzoto ya mama Diodesa Elizabeth mama oyo aboti yango soki biso nyonso tosangani na mokolo mwa lelo po wana azali koko epai na biso nyonso azali koko na biso ezali fete na ye ya suka yango bana tozokokomela biloko wana tosepelisa na bana nyonso bazali kondandanga na mokili mobimba oyo atiki biso azali koko ya biso nyonso azali mama ya biso nyonso ezali fete na ye ya suka esika mpe kozali ata na mokolo na ye wana mutu nyonso merci mama. Basike nonzamye to wavanga zulu yento tompe inzambi yangolo zeto mbonge nkunga nkembodo basike nonzamye to wavanga zulu yento tompe Inzambi yangolo zieto Mvovo kaka Kavanga toto Mbwenga zani Kasia misinenza Nza inondi Kapupili kezulu Waumba toto Wavanga mtumpe Mvovo kaka Kasemina mimone kangoa Inzambi alulendo Nani kuzulu yevantoto mpe Bekilendo kya vilei Lendo kya nzambi to kya sidi kikilu Konto fulu tu solo loa Nani kuzulu yevantoto mpe Sidi kikilu konto fulu tu solo loa Bakia solo yengolo kasike nzambie to inzambi alulendo Merci mingi ngai nazali responsable chef de famille ya mama Franchine. Ezali organisation tosali po moni liwa ya mama na biso koko ya mokili mobimba. Alors tomonaki ke répartition ya biloko kolia soki olobi ke totanga ndako bien motu na motu ekozala ainsi. C'est pourquoi tosalaki mo organisation moko boye tokabana na babu yango topesaki communiqué lelo mokolo ekoki yango ozomona bagroupe bakonzi bazoya korécupere mwa eloko na bango mpona matanga ya mama. Bon programme ezali lelo oyo nde tozoloba boye vendredi mama Franchine azali kolongwa po akende kozwa nzoto ya mama na kolongo eye tozokondela yango na lokengo mpona lobi dimanche po ekoya ekolongwa mpona dimanche na lukengo yeko koma le même dimanche wana tolali kuna tosali ba cérémonie nyonso lendi nde enterrement na ngombe kinzo.